commencement était la parole, et la parole, Christ. Radio Parole Vie, la radio qui donne à travers la parole. Mbote shalom bien-aimés dans le Seigneur, chers papa et maman, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de la radio Parole Vie, la RPV. Bandeko Bozami partout à travers le monde entier, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe. Tika bolingo ngolupe bolam ya Christ et bilabino. Merci bandeko nangai usepela kukata pongi butu to petongo nyonso. Yaya ni pona ko somba to pona ko teka. To pe pona ko kanga mutanyongo kasi pona ko lukelo nganzambe. Évangile ya Marc chapitre 1er verset 35. Ma komezo tali sabiso importance à le sang mon avis à Christ. Quand il faisait encore noir, sombre, Yesu Masia Nazareth notre maître, notre guide, banda ko kata pongi ko kena ngomba esika lo sambo kwa bonde la nzambe. Bien aimé kola kanisa yo na susa lo sambo zaka nango. Mutu aza capable ko sambela azala capable na nyonso. Amen. Ezana biloko mibale o efandisa maka na église primitive. C'est l'enseignement des apôtres. La prière, communion fraternelle, la fraction du pain et l'andisa maki. Mais enseignement paie le sambo. Et ça le kola ba pied. Ya tabouret. So tabouret ça kana makolo mi balé. Ya et ça la déséquilibré. Il te faut une vie de prière intense. Ya makasi. Kole su machine zata kaniso ya. Le tout chuté par la grâce de Dieu dans thème na biso to bandela kolobela seconde chance depuis semaine passée parce que lobi tozo banda semaine spéciale to anango. Le but aux une semaine spéciale au Maman Kambezali vers la Ninive de ma vie. Amen. Vers la Ninive de ma vie. Yaya, wana Ninive vie na yo. Yana sikamo sengelo sani okoma. Et cause la destination mon frère ma soeur. O faut koma. Mais pourquoi mon frère ma soeur? Tokotali ça ba réalité. Okokuta nango pokoma na Ninive. Totali ça ba réalité mon frère. C'est vraiment une semaine spéciale. Ce que vous allez brancher, tu peux connecter. Ce que vous faire abonner, bandeko mususu, ou partager ma terre, ou cinéma, ou yayak, et que pambo la penza mukili mobimba. Donc vers la Ninive de ma vie. Yaya, Ninive ya famité, a ezali kama individualité. Ninive a famille zalaka, mais Ninive peut individuellement. Mutuye moko, ou sengeli koma, yaya ezali. Tu le bela vers la Ninive de ma vie. Donc to bandango lobby par la grâce de Dieu. Bien aimé tikangolu bolingo pe bolam ya Christ bilabino. Nazo ni mete kola osanga te ko sala bisongolu pe bolam. Merci de ko trésor tsingi kola pamboluza toujours présent. Te bete dimanche et mariage chrétien na yo, te pe mariage religieux. Kola kanito merci maman. O kanisa ki musa na nzambe. De kotina ki quelque chose to pambola musa na nzambe. To ndeto sombaka cadeau na radio Parole Vie to pambola ndeko. O moka tabiso so bala kola kanison de konanga na mutema o salanga bolingo yo pambola ndeko ngaite mendeko trésor tingi ko le Christ de Nazareth mon abino merci Berger Blanchard mon kazo recommandé moment où entre les mains de Dieu to que le samba musa na nzambe. Seigneur notre Dieu to pesio merci pour na kozwali susu ngolo o wapi to sanganye longo na mabota nyonso o izomi partout à travers le monde entier. Nanzela ya radio Parole Vie. Alléluia. Seigneur to sambeli ko recommander to déclarer Yesu Christ Masia Nazareth sepelisa yo tata et que nkolo lo sambo oyo et fonctionner à ciel ouvert. Amen. Tika sepelisa yo Yesu Christ Masia na internaf ya lelo kolo mabota etatola bolamu na yo. Amen. Afin que ya wenzamba bomoy. Tika ba oyo nyonso nzamba bikamwa bazala kinkolo destiné bazala coupé na kati ya ba famille na ba domaine moko songolo lokola Yesu Christ Messia Nazareth oiko accordé yawe une année de grâce tika libota moko tika papa maman ndeko moko ya mwasi to pe ya mobali a trouver lisusu ngolu a trouver ngolu ya libala a trouver ngolu ya musala a trouver ngolu ya voyage a trouver ngolu ya wenzamba bomoy ya vie chrétienne ya malonga pe ya kotambola na kobanga yo nzambe a trouver ngolu ya ko hériter o ezali royaume des cieux. Tika Yesu Kristo Masia to recommander tango nyonso na maboko na yo molimo mo santo
yonde kamba biso du début jusqu'à la fin na kombo na Kristo Yesu wa Nazareth nzambe moko ya solo pe ya bomoi nde tosambeli boye na kondima tolobi amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et les hommes de Dieu? Merci, Dieu soit loué. Merci Bandeko vous a branché partout à travers le monde entier. Ndeko comme pasteur top évangéliste t'es pas côté à Kanacher mais au partage à maté à Radio Parole Vie na ba méga na yo topé sa mutu monte ba méga ya tout son ba forfait topé sa mutu yo moko librement au sala kango tika collé sur Masia Nazareth afuta yo na musala malam ozo sala ya parce que l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Merci bien aimé tous les cas directement dans la lecture à Lubananzambe, tous un évangile selon Luc chapitre 4. Bandi na verset 16 de Totangaki samedi par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci: il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Abatel Sibiso Isola Yesu Masia Nazareth, notre libérateur, notre maître, le faiseur du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambo Asala Kabiso Bolam, bien-aimé, le puissant sauveur, le puissant maître, aïe na synagogue, eux ça a été lieu à lecture, et le Bananzambe, aïe na synagogue, bien-aimé dans le Seigneur, ba pesiye rouleau à Tanga. Ba pesi rouleau to bengango biblia ba pesi librulo yaya po atanga tango fongoli yango atombe na Isaïe il a fallu à déclarer maloba zaki liena ou alinga sala comme sa mission batali c'est son mission à Christ alobini ba pesi beaucoup Abi molimo na nzambe azali kolo nanga. L'esprit du Seigneur est sur moi. On ne peut pas parler du Seigneur si l'esprit de Dieu n'est pas sur nous. On ne peut pas témoigner la grandeur de Dieu. On ne peut pas publier une année de grâce lorsque l'esprit de Dieu n'est pas sur nous. Natana molimo mosanto azalaki likolo ya mutu. Mais l'esprit de Dieu est en nous. Oh tuzobenga ontologie. Il y a transformation intérieure. Donc l'esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Apakolingai. Asopelinga mafuta. Pour un objectif. Pour une mission. Abi apakolinga mafuta. Apakolinga pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui est pauvre? Nani mobola. C'est Azamuto Azangi Yesu Masia Nazareth Katinaye. Un mobola, Azamuto Kofonga Mundoko Temi Lobela. Fike Zagi Lokola Mobola. Mobola Zanga Muto Lobelaye. Christaye. Pour annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, ceux qui m'annoncent mauvaise nouvelle, c'est possible na tongo tepe na buta lelo, na annonçons une bonne nouvelle. Que Christ n'est pas au tombeau. Yesu Masia Nazareth a c'est quoi? Il est vivant, il est réellement ressuscité des morts. Abi Ponana a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Pauvres Azanan, Azamuto Azana ben capacité, Azamuto Azangi makoki, Azamuto Azangi soutien. Il y a un pauvre. Moutou Azangi, Oza Posa Moutema Naye. C'est une bonne nouvelle. Oh, il a fallu Christ Aloba. En réalité, pour ne pas ça qu'on y a, na pauvre. Ma bien, on annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la pauvreté, si la cas, partez en bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle de l'évangile. Et si c'est la pauvreté. Amen. La pauvreté n'a famille longuate. Mais cette bonne nouvelle, c'est ça. C'est possible la pauvreté n'a qu'à ta famille. Parce que Christ a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Habiter qui n'a guérir ba malade. Mais ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, ma soeur, parfois non ça ton cœur est brisé. Parfois mon thème nous a chiffonné. Parfois destiné nous a chiffonné. Parfois vie nous a chiffonné. Na ba problème na bikumba na makikakatano. Tom sou ba pensée nous a chiffonné. Vie nous a chiffonné. Vie nous a chiffonné. Christ a bien pas biki sa mutema mutu moko. Parce que le cœur de l'homme, yaya ebomba makambebele, de so mo libanda boza malo mais mutema c'est finana. Mutema za déjà chiffonné. Nzamanga bongisa mutema mutu moko. Alinga réparer mutema mutu moko. Il veut guérir le cœur d'un homme ou d'une femme. Abi pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer pour nos côtés la nabakangami kosiko lama. Je crois que le samba butu te peut attendre lelo. Yaya esaïe comme ma délivrance la vie à mutumoko. Et puis ma délivrance la vie à mutumoko. Dès Christ, le vigneron par excellence, avec qui délivrance na figuier. Christ a samba pour na figuier soit qui délivrance bakata qui a moté nos frères ma soeur le samba lelo moi je crois que yaya et ma délivrance la vie na yo et ma délivrance la famille na yo et ma délivrance la makamu na yo et ma délivrance la onyo social ceux qui ont été abi oh abi pe ba vegle ba je recouvrement de la vie ba mona lisusu mon frère zan biloko beloko kana sango mais so c'est Christ a confiance au soit katé na yoka musani au mona musana nzamba bi mes oreilles ont entendu maintenant mes yeux t'ont vu matoyi nanga eyokaki siko mesu nanga moni ya o yoka na matoyi so c'est Christ a confiance c'est possible sani au mona parce que on a été abi pour envoyer libre les opprimés un opprimé c'est qui azam tazo subir poids ya oppression azam toza ko subir oppression tom sous célibat na eza poids ya oppression tom sous maladie wana ezali poids ya oppression tom sous chômage wana ezali poids ya oppression tom sous ya ba difficulté ezali poids ya oppression abi bazala libre mais si quand on fait dans ma casse et ce qui wana te abi pour publier c'est quoi? C'est rendre public, c'est-à-dire ta grâce sera rendu public. La grâce que tu auras, mon frère, ma soeur, sera rendue publique. Et exalter grâce que peut ça en secret, que peut ça en public. Abi pour publier une année de grâce, pas 2 ans, pas 3 ans, mais une année. Figure soyez kaka une année à grâce. Na buta le lonza mo pesa mutumo une année à grâce, une année à grâce. Ba tu ba seko liba le zoyate, ba seko ba na ba zoyate, ba tikiloka année oyo. Nenge vignera le baki, tikileka année o moko. Ce qui a produit te, wonoko taillé n'engene bisa mutu moko bakokata ote parce que ko produit parce que bazo tchao fumier bazo creuser tout autour na yo popo tamboma bazo sandoko mo samba na biso bakokata ote bakokata bana na ote bakokata mosi na ote une année opo na yo eza une année à production eza une année à témoignage eza une année à témoignage eza une année à makamba minene eza une année à komata eza une année à succès eza une année à fongwama une année de grâce. Lorsqu'on parle de la grâce on va une faveur humilité. Tika Yesu Masiya à Nazareth. Nzamba tatranga mayata afongolo porte. Sika batu bakota te okota. Sika batu bakozwa te ozwa. Eza une année de grâce. 2024 oyo eza la pono une année de grâce. Eza la pono une année de grâce. Une année de opportunités, une année de possibilités, une année de montée, une année de témoignage. Attends de trali na 2 mois. Nazo sa ndeko moko, nazo sa papa moko, maman moko. Siki ba moi le cas ozwa ki grâce te. Mais na suka an oyo grâce que les chaotés, David Azoloba, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Na bonne Yesu Masiya Nazareth, ngolwe lando lundi à lelo, et lando mardi à lobby, et lando mercredi, et lando jeudi, et lando vendredi, et lando samedi, et lando dimanche. Mabeko comme la haute mon frère, mabeko comme la haute, comme la haute. Nazo proclamer na buta lelo, une année de grâce pour na couple moko. Zangolo pa ina nzambe, couple no zangolo, famille no zangolo. C'est ba tu baluki la o mabe, mais na buta lelo,
ngolu anoye kosila te. La grâce de Dieu est là. Okozwa ngolu ndenge Maria trouvaka grâce liboso na Nzambe. Abi Marie tu as trouvé grâce. Eza makamso ko forcer te. Ezali kamba ngolu. O forcer sur te yaya. O forcer te pozo mukanda. O forcer te pozo permis de conduire. O forcer te pozo titre de séjour. Ezali kamba ngolu. Ezali kamba ngolu. Une année cette année 2024. Eza année ngolu. Nazo publier pour la vie à mutu moko. Non publier pour la famille moko. Une année de grâce du Seigneur. Grâce à Batuka Kate. Mais grâce ya Nzambe. Grâce à Nzambe. Muto Nzamba kanya sala bolamo. Nana kosala ye mabe. Muto Nzamba kanya matisa. Nana okitisa ye. Muto Nzamba kanya fongola. Akokanga ye. Ezali kamba grâce. O diplôme ko pesa ote. O jamona grâce. O ba relation ko pesa ote. O jamona grâce. Lorsqu'on parle de la chance, on parle de la grâce. Batom kibalba ana chance. Ezaka ka chance te. Ezali kamba grâce. Ozo mérité te na buto le. Nzamba pesa o yango. Libalo ozo mérité te. Kano ozo mérité te. Bongo ozo mérité te. Ba relation ozo mérité te. Ba kambo ozo mérité te. Na buto le lo ozo zwa yango. Ozo zwa yango. C'est une année de grâce. Une année de grâce. Lorsqu'on parle de la grâce, on va une faveur humanité. Et lorsqu'on a bon motoko zoate. Na maila bon motoko zoate. Mozungo na ngolu. Mo forcer te. Mo sali mukanda te. Mo komi gel honneur te. Mo nyokwa mite. Batu ba yuza na chance. Biso to zuite me ozui. Tengeza likamba ngolu. Naza mwana ngolu. Naza mwana ngolu. Misale kulusu. Ezo fona biso ekuki ya ngolu. Misale kulusu Yesu Masia Nazareth. Efona biso ekuki ya ngolu. Nazo sandego moko. Bako chwa libanda elanga te. Kozanze to bakata kate na kate elanga. Kozanze to bakata kate na elanga. Parce que vigneron défendre cause na yo. Na buto lelo, il y a un vigneron. Oya teleme. Abi mwana akata mate. Libalo ekata mate. Baton peut ekata mate. Satan mone ekata mate. Le vigneron est là. Le vigneron par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le seul Dieu, l'unique et le grand vainqueur de Golgotha. Nous prions directement avec l'homme de Dieu, le berger de la Charmant qui char de feu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je vous en prie l'homme de Dieu. Pour l'enseignement, où est réconforté. Alléluia. Où est tombé pe matisi lisusu kondima ya peuple ya Nzambe. Merci beaucoup Nzamba zolokumo pour la parole ya tongo ya lelo. Amen. Bien-aimé, tozo sambela directement na losambo, ozo sambela ozo ebisa Yesu Kristo Masi ya Nazareth. Oui, famille ekatela yo etumbo. Famille ekatela yo etumbo ko balate, baloba ko bota te, baloba ko sala te, baloba ko joa te, baloba ko sepela te, baloba ko bonga te, baloba o kende liboso te, baloba ata o voyager o ko zwa mokanda te, o ko sala te, o ko sepela te. Wane ezala mokili mutu eloba. Wane eza famille mutu eloba. Wane eza bakoko mutu baloba. Wane eza monde ténèbre nde mutu desidaka ndenge wana pona yo. Mais lelo Yesu Kristo Masi ya Nazareth aza ko accorder yo grâce ke bisika baloba ki yo ko zoate o ko échouer. Yesu Masi azali ko accorder yo grâce ya ko réussir, grâce ya ko bala, grâce ya ko bota, grâce ya bana na yo bazala en bonne santé, bana na yo batanga classe ya malamu, bana na yo bakende liboso, bana na yo babonga, bana na yo bazwa, bandeko na yo, famille na yo ezwa kimia. Yango o sala lo sambo. Ozwebisa Yesu Kristo Masi ya Nazareth na losambo ya internaf ya lelo. Yesu Kristo Masi ya Nazareth Nzambe moko ya solo pe ya bomoi abanda kosala yongolu bipa nyonso mokile lobaki bipa nyonso famille lobaki yoko zwate yoko échoué. Yesu Masi ya Nazareth a publié grâce na ye likolo na bomoi na yo, a publié grâce na ye na vie ya bana na yo, a publié grâce na ye na famille na yo, na libota na yo, na lendi ya lelo. Yesu Masi ya Nazareth a publié grâce à libala, a publié grâce ya musala ya bonne santé, ya guérison, ya voyage, ya réussite. Yesu Masi ya Nazareth a publié yango na kati ya vie na yo pe na kati ya libota na yo mana kosambela bien-aimé. La publication de ta grâce, une année de grâce. Je proclame lelo Yesu Masi ya Nazareth banda ko publier grâce. Yesu Masi ya Nazareth banda ko publier grâce na vie ya mama moko, na vie ya papa moko, na vie ya ndeko moko ya mwasi pe ya mobali, na vie ya auditeur, na vie ya auditeur
mwasi moko banda ko publier une année de grâce banda ko publier grâce à libala banda ko publier grâce à maternité banda ko publier grâce ya musala grâce ya voyage grâce ya visa banda ko publier grâce Yesu Masiya Nazareth grâce ya CDI ya papier ya titre de séjour banda ko publier grâce ya guérison grâce ya bonne santé banda ko publier grâce ya réussite banda ko publier na bombo ya ndeko moko na bombo ya ba auditeur na bombo ya ba auditrice banda ko publier grâce à libala banda ko publier grâce à maternité banda ko publier grâce à voyage banda ko publier grâce à réussite banda ko publier na bombo ya papa na bombo ya mama na bombo ya ndeko moko ya mwasi pe ya mobali oyo bakatelaki etu oyo balakelaki mabe oyo bareklamaki oyo bakondanaki oyo balimitaki oyo balakelaki mabe oyo bakangaki libala oyo bakangaki maternité oyo bakangaki santé oyo bakangaki musala oyo bakangaki salaire oyo bakangaki étoile na losambo ya lelo Yesu Masiya Nazareth banda ko publier libala ya ndeko moko publier libala ya ndeko moko publier maternité ya ndeko moko publier musala ya ndeko moko publier guérison ya ndeko moko publier voyage publier visa publier titre de séjour publier permis de conduire publier CDI ya moto moko publier libala ya ndeko moko publier maternité publier réussite publier élévation publier guérison publier élévation publier Yesu Masiya Nazareth na bomo ya papa pe mama ndeko moko ya mwasi pe ya mobali oyo azosambela na biso elongo Yesu Masiya Nazareth au nom puissant de Nazareth. Les hommes de Dieu. Yesu Masiya Nazareth a lobby, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué pour renvoyer libre les opprimés. Bien-aimé, osa opprimé na domaine ini. Osa opprimé na likambonine. Bien-aimé, Yesu Christ Masiya Nazareth. Apakola makipo aya ko rendre yo libre. Bien-aimé, osala losambo. Ozoebisa Yesu Masiya banda ko rendre nga libre na stérilité oyo. Banda ko rendre nga libre na célibat. Banda ko rendre nga libre na stérilité. Banda ko rendre nga libre na chômage. Banda ko rendre nga libre na maladie. Banda ko rendre nga libre na humiliation. Banda ko rendre nga libre pe libota nanga bana nanga rendre bango libre na likambo ekangi bango na maladie o esimbi bango o ezotungisa bango na chômage oyo na célibat na stérilité oyo na kata ba réclamation pe na condamnation ya famille Yesu Masiya banda ko rendre nga pe libota na nga libre ozobeta maboko ozo déclarer na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Yesu Masiya Nazareth banda ko rendre bana nanga banda ko rendre bana nanga libre bana nanga baza opprimé ba opprimé bana nanga ba opprimé baleki nanga bande ko nanga baza opprimé famille nanga eza opprimé libota nanga eza opprimé mosala nanga santé nanga ba projet nanga ma démarche nanga mosala nanga maternité nanga eza opprimé vie chrétienne ministère eza opprimé lelo Yesu Masiya Nazareth banda ko rendre nga libre nakoma libre banda ko rendre nga libre banda ko rendre
nga libre. Banda ko rendre nga libre. Banda ko rendre nga libre. Banda ko rendre nga libre. Banda ko rendre nga libre. Banda ko rendre nga libre. Banda ko rendre nga libre. Banda ko rendre bandeko nanga. Banda ko rendre bandeko nanga. Banda ko rendre couple nanga. Banda ko rendre foyer nanga. Banda ko rendre biso libre. Banda ko rendre libota nanga libre. Banda ko rendre famille nanga libre. Banda ko rendre famille nanga